biso tikali awa pona bato mususu bazana no ki diba ba ki a eloko moko boye ozoya na mopepe ya mabe yango wana na terrain. Alors bango ba ponaki le 18 bo ponaki le 18 et tombé ba date moko na bato mususu et yango créé peu confusion. Comment pas les 18 ans comprendre nani alandina? On ne sait jamais, peut-être bango de balandi biso bino pende bolandi banani wana o biso ta jet set biso landara biso pesa rende ba devoir là ba biso ke nzembo zo combattre obike depuis décembre o ebimi pardon depuis to kotia ne oyo depuis to beta ki regarde-moi single wana regarde-moi oyebi na sima regarde-moi soki ba misem so ba bimisi combien de nzembo o ba luka ka ba contraire regarde-moi na bimisi simbité to baksa o et simbité to na singa na lokolo et compliqué ba album. Mesdames et messieurs, vous savoir si nombreux devant vos écrans est un grand, un immense plaisir pour moi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir, mes vœux. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Continuez de vous abonner, de commenter et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos. Et nous, en retour, nous sommes là pour vous informer à temps réel. C'est de notre devoir vous divertir, vous informer. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi. Grand merci à my lady boss Pichou Mangaya. Pourquoi pas à Tonton Bandalom invisible de la nation. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Nantes Tungi Tungi. Grand merci à tous nos abonnés. Merci beaucoup à vous. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas seule aujourd'hui. Je veux recevoir pour vous un artiste musicien, un animateur. Voilà, c'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. Il s'appelle Toubidi, un artiste musicien. Il y a Jet 7, il y a Ferregola. Il est là avec moi. Bonjour Toubidi. Yekoti oyo yo yo, c'est entré oyo yo yo, nakoti nankoye nika, tout le monde basipeli nzambe. Mbote na batutu bolanda biso donc soda na bino yeyo Toubidi ya mboka dictateur et animation, le nouveau roi de l'animation congolaise, c'est l'homme qui fait la rage, l'homme qui a détruit qui a fracassé les autres, donc voilà Nazawa, donc to pesaka makambo parce que ro kelo rese bimi donc bato bazo consommer déjà na ndenge ya folie donc biso pe awa to tala soute moi butu couvre-feu annulé. Voilà, merci beaucoup Toubidi. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être na yambio vraiment lelo na cleboa.com. To remeka moko solo là par rapport à l'évolution nanu ya cri hein et quotité parce que animateur wa sali pena générique wana une grande partie yo tozane a to remeka moko solo là par rapport à l'évolution nanu ya générique avant to kota na maramususu. Ouais, évolution ça va, les padres tchaki ba moyen na yangé, tchaki ba énergie na ye et puis ya benga ki bana na ye, to sala ki réunion avant to ça générique oyo. Ya roluka stratégie pe style nintoye là-bas parce que bato tout ba komika tant seben bato musu ba komaki au internet générique pour beta générique faisait ra seben. Or to roki ko annoncer album o ezoya na Afrobeat to ko annoncer on a coupé décalé to annoncer on pe na kimboka mabonde to eli bango bato dans la vie il faut pas baisser les bras pour ne pas envier les gens biso to bunda. Mais ningo beti obike ningo bwaki wana nan pena to système nan pe to koti masolo penate mais ndeka bwaki na moi français wana ça me rappelle Bill Clinton hein? Ouais, c'est bon. Sorry déjà, Boromo s'est référé déjà dans le grand parce qu'il a déjà dans les bons, déjà dans la 4 alignés. Et tellement nous avons travaillé avec conscience, nous avons plus imposé esprit dans la 4 animation en Congo.
Donc à travers Ferrego là, je vais arriver, il y a au salle et on a force ba gaulois, ba partout dans le monde. Donc je vais arriver à conquérir Congo, il y a conquérir Afrique, surtout dans la langue française, dans la animation et lingala en français et zalate, malgré ba vient biso ba sala qui en haut avant et génération oya qui après bango et ba bungisa qui un peu makambu. Donc ngasko nazo sala remontada et animation congolaise. Voilà. Voilà, merci beaucoup Doupidi. Évolution, il y a générique on a marché, parce que certaines personnes, bazoloba, dans le moment où il faire rigoler la boîte qui générique, il fallait pas parce qu'ils ont bétaté, ils ont eu canate, ils ont simba qui pena animation ni bandeli. Batumsu bazoloba que générique a tout ils pena makeleli. Yo c'est comme tozaki dans la boîte na préparation tina ndenge bimi et l'onion kolo. Bon, c'est une affaire de professionnalisme. Peut-être potige coton, les gars, ils ont bouché. Et Moutoumsousou, Azoyo ka générique na contre-caire. Poisa, Moutoumoroboye, Abatumoroboye, Azoyo ka critiquer, na place où critiquer. Tobandi na bandeliti, Toromesira prese, aux relève, pour sa biso, image éternelle, l'écolo. Au monde que Doupidi aye, Blaise Créateur aye, Kunzardo aye, Doupidi a zongi lisusu ekoti, les padres aye, et l'on rappelle mes outils météo et kouye, l'on rappelle mes outils météo kouye, l'on va générer à Makelel. Bako koko tu vas au binango. Générer bimé le 17, au Dieu bimé le 17 décembre oyo, le 18 bimisi clip officiel générique. Ça fait au moins depuis bimi, je crois, si on a compté ma bé cause à 5-6 jours. Soki n'a s'est trompé. Na 4 espace il y a 2, 3, 4, 5 jours wana il faut générer qui a bête en DN. Donc à tous on la pine nous fait comme on koti. On a zoka mama be ba tu vas pressé pour na nini. Générer ko ba dozo comparer na ba album pour le moment. Parce que bisanga actualité il y a makasi auto za nango ezalate. Les ala pété au tigala aux alaté que générique moko ils a comparé na album. Nabino bo profiter ko bimisa générique nabino parce que boyeba ki le 18 soigné aux ala inondé presque ba musicien est belé ba roboaka yango bino pe bo profiter que ça on ka générique moko monsieur batu baké batali album batu musu ba oki banzemu na bango et ko pousser bango bazonga pe batala banzemu ya ferré yango bino pe bo et ko pousser bango bazonga batala générique ya faire rigoler yango bo profiter bo bimisa le 18 pour niveau ya fiche biso to mona ki ça faisait peur. Mais comment on a un bisabino espace à 5 jours, vous avez un si vous avez un ça vous donc malgré ça que le moroboé au bas s'attendait il en côté quand on a période de confinement tout ça qui au acoustique tout à l'heure qui va date ça va tout quand on a période où il y a ma B il y a 2020 où année moroboé il y a ma B où va te belé va perdre ma famille na bango va te belé va perdre va ndeko na bango va ça va souci toi qui au consoler bango na regarde-moi chef d'œuvre où ils allaient musique opéra où ils bétara na banda quoi ba roi musique où ils bétara tina ba des abel roi musique ombi généré nzemboana pour bâtir yango rara sonnerie ba no beta na ba chombo na eux ya peut-être Nicolas Roya parce que tout silicité tout quand on a kingo tout monde que kingo makole ko ba ça mouvement tout bloqué ce ko lokolo kangami les 18 bima qui ezali qui volontaire les pas traité biso tozaki na boule côté loko na biso ebima ya brisque po batu nyonso ba finana vu que le fan ba fanatique ba onde ba géraka succès to makambo na biso libanda parce que biso toza na cuisine interne to sali boulot na biso to sepeli ba papi ça pour chef de ville ba dadi akuza ba Freddy Lyon zebanani ba sepeli et là to robimisango na terrain public et comme gérango biso tikali awa pona batu mususu bazana no ki diba ba yeba ki a eloko moko boye ozoya na mpepe mabe yango wana na terrain alors bango ba pona ki le 18 bo pona ki le 18 et tombé ba date moko na batu mususu et yango créé peu confusion. Comment pas les 18 au comprendre nani alandi nani on ne sait jamais peut-être bango de balandi biso peut-être bino pende bolandi bango banani wana o biso peut-être jet set biso landaratin biso pe ça ba devoir là ba biso que nzembo zo combattre obike depuis décembre o ebimi pardon depuis to kotia neo yo depuis to beta qui regarde moi single wana regarde moi
oyebi na sima regarde-moi soki bamisi mosusu babimisi combien de nzembo oyo baolukaka bacontraire regarde-moi babimisi simbi te tobakisa oyo esimbi te toye na singa na lokolo ecomplike baalbum mpo na minute oyo bozo omoni générique oyo eza na valeur ya baalbum mpo boolobi Dupidi olobi générique eza na valeur ya baalbum yo oyebi polémique ezo régner mikolo yo certaines personnes disent que c'est comme ça maintenant ceux qui artistes bien ils sont remarquables il faut ils en a vu moi likolo depuis puis notre générique mais ça soki tokotima babavi fo boyebisa boyelanga papier oyo mikolo youtube akomaki ke mikolo makambo akoteka bavie esili moto nyonso akosala bavie ebele akosala mona baeffort na ye moko so boye na papier wana document wana ya bato bamesana kosomba bavie bato bakolobela mambo bavie kala bazala super bao balobelaka mambo ba 18 millions de vie ba 11 millions de vie ba nini millions de vie bamekaki mpe kala mingi te kosala na miziki ya sans kosomba bavie sor na bango eza wapi parce que biso toyebi que lelo tokutanga kombo ya bato te topesa ba référence bato mayele oyo baolanda biso bazoyoka mosusu mpe so batali ba bon par jalousie parce que oyebi que son na bino depuis ekoti sur le marché eza na ba vu te par rapport ya baalbum oyo bino bocompare lelo générique na bino na baalbum ya bato mosusu générique na biso tobeti en featuring na motu te mpo public ya motu wana bapesa biso bavie tobeti featuring na motu te totravaille jet set donc biso moko eloko mosusu tokozala bamaster toyebani na yo nga shenga na lamba na nga kaka peut-être omona boye mayebo ya mwamba batie mbinzo na lie mais yo shio lere moko boye omona tokolia mpe mayebo mais lere moko boye mwa frite ekotaka mwa kwisa kotumba mwa mayonnaise mwa ketchup mwa nini so moko wana na profite na ye pa na yo na ndako nu nalie babiloko wana nazwi nakangi bafoto bato mosusu babule neti eza shenga est-ce que oyebi bato mosusu bakanisa neti Dupidi akomo vivre nde bien bo omona boye nazalaki na ngai na clé boa nde na ovivre babien oyo babilenge oyo mais en réalité nga moko naza na ngai peut-être ngembo position na ngai ebanaka te donc bangembo nde tozoboya mamba bangembo ya kodiembelaka bato tolingi te parce que toko ata biso to tobeti 5 générique featuring na intel générique featuring na intel so album na biso mbezaka ya bafeat na bafeat c'est que on profite ya bapublic na bato ya bato mosusu makambo wana kala mingi te bo comprendre to reverser bango to kobundisa ba album nyonso kana générique oyo bakita ba mata biso pe to temara awa moni avant harmonie na dynastie eya les têtes vont tomber. Voilà, merci beaucoup Dupidi. En tout cas, mesdames et messieurs, Kane Bino Bozo Mona, Lelo Nayambeli Bino, un artiste, musicien, un animateur. Naki congolais pena un atalako et ça la peut bien au CPDISA ba amoureux ya bonne musique ba fanatique ya président na ba fanatique au meka moi ko bois comme moi cri quoi pour pas sentir pena que na yambi porte-parole te na yambi nde un animateur. Antoine la vie, il faut pas baisser les bras pour ne pas envier les gens. Il y a dans la vie, mon ami, c'est les barras qui payent. Babele mutu, Ferregola, l'homme doit se battre, Bakubunda, Tisuka, Afrique Océanie, Afrique debout, Atlantique Océane, Africain debout, Dupidi yo, Atalaku debout, Sadi Mboloko Kimbolo, Koina Mboloko Kimbolo, Seana Mboloko Kimbolo, Ngaina Mboloko Kimbolo. Fais comme à l'école, si on t'appelle, faut accepter présent. Écoutez, pas le sourire, écoutez. Ma chérie, tout dedans, écoutez, maman, écoutez, et logo babako luga yango bako kufa. Yabashino pichat na suga nango ofo. Écoutez, yo, c'est entré, yo, écoutez, yo, tout le monde va belimitou. Di nouveau, écoutez, faire rigole, écoutez. Bo sambo bino, nana kanda na bango. Voilà, merci beaucoup Dupidi, merci beaucoup Aya Balekia, il dit à Kimbe, je te salue, meilleurs vœux à toi Yaya. Grand merci à la crème de crème, Madame du cœur Annie Moussouloukou, gros bisous. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Léo, vraiment, Nayambeli Bino, un animateur. Comprenez que ça sera vraiment chaud. Akoboaka, Pobatu, Bamesana, Batu Bayoka, nouveau sang Oesa sur le marché. Dupidi.
carrière nayo depuis il y a un début. Ça fait combien de temps vous avez évolué dans Katia Jet Set? Bon, depuis fin 2018, il y a présenté qui savoir nangai liboso ya le grand maître Jésus de Nuance Nika Boronina Palzoria unité centrale ya ba musicien tout ya Afrique l'air ayoka ki musala malgré komagina nous tendenge za lelo pona pe na comité nazoye kola et abakino azan avenir il faut bopé ça chance à sengela ngai na ba collègue tout ya musala bopé ça moi non chance et ameka a travaillé totala ce qui opé ça ndeni et na saisi ça qui opportunité wana et na faisait qui violence ya bato na kutaki pour affronter marambo oyo lelo bomoni lelo ba miracle salama j'avais affronté titre au bêta par hasard et na par hasard to bois qui 4 animateurs et na 4 animateurs j'étais remarquable Fernando Babongo j'étais remarquable parmi les 3 autres autobeta ina bango. Est-ce que na par hasard aux qui va retomber peut-être nengozo zongo lelo to peut-être il y a par hasard et les kaki il y a oyo pas qui lelo. Te par hasard on dépêche singa chance ya marambo parce que ba retomber tellement zaki positif nde mokonzo habité mwana oyo na ndenga zo kendele so na bombeli so na couvese malgré ba rôle bazali chombe lobby ya ovimba et lelo ba retomber à par hasard nde pesa ki confiance moko boye et mokonzo pesa ngai deuxième chance habituro yo ndozo banda na otala siko misu na ngai ezali ko na yo au bandaka raté au deuxième cri au premier cri au mutu au premier cri au deuxième cri bandeko baye après au zonga au fongolela ngai susu porte wana pona kota eloko pema et uti météo donc chance ba pesa ngai tellement j'étais conscient il y a comprendre que ça considération totale il y a maître de maître Jésus de Nuance na bagité non yo ki ça va golo sonité il faut na boire avec intelligence pour batu ba yo kanga lo na boire to mais na boire ki na mingi musique Bill Clinton balamo na sangisi bango tout au dictateur na sangisi bango tout pona longola bino ba souci ya ba animateur tout au bomona peut-être non ba silaté ba na rolo ba animateur oyo pour sur le big maqueton chassis les hommes passent comment un patron à comment ça m'a mené un dengue qui patron so biso tellement ça bitumba ou to bagi que photo que non tisuka et photo bosser les apk pour honneur ya ba viona pour tout ça descendance na bango et lelo l'air bazo ka dupidi mboka azoyi mana ba français ils ont la génération na ba animateur bété ba salango parce que na koyemba na wana ozape na moi style ya Bercy moi na ah bon oh gloire à Dieu c'est que bazo kanga makasi mikolo yo pour ceux qui déjà au molo ba biloko wana c'est que ça va c'est que c'est bon vraiment donc nga lingaka siko na zaki na posa boye ba ko mo comparer nga na batu mo ba animateur ibele ba bangaka ba mo pesa nga déjà ba valeur wana pour batu pe ba animateur mususu ya bali ko nga nzala ba ko makobanga pe ya mboka pour ça normal pour nga za maman acteur à filmer non bomoni makambuti bomoni ba maman na ba miracle mais batu mususu bozela bandule mususu mona pena que non batu nyonso bakoyi kawo po babini tellement énergie bimi ba mingi bakoyi croire que j'ai comme lokota. Voilà Dupidi parlons parlons un peu de ta carrière. Batu mususu on a besoin ba mais animateur à outu wapi. Po ezala nango mutu mususu peut-être a découvert au kana ba créer bois ki mikolo yo na par hasard atala kité. Batu mususu on a curiosité oyeba Dupidi a outu wapi abandi wapi est-ce que long abima na mouvement moko to auta kineka na ndako wa ki luka musana jet set a comme le animateur parce que tout le monde a un début. Soko banda wapi. Ouais, depuis on a déjà une information mais non c'est vrai moi oui ça non. Ouais, depuis Mboka fi un DJ. Nazaki DJ na bako mixer na ba boîte pour na musique be na mutu o pena que non là na kota pe na parler na fongoli ordinateur na bandi otala pour na ordinateur na ngeko za na disque dire il y a 4 Tera ba to ba bi mambo il faut pas comprendre que na na mémoire ya osaranate donc 4 Tera déjà et c'est une affaire avec 4000 gigas. Oh na sala ba répertoire autour na profiter na ngwana na bomba na yoka kaka na yoka kaka e bando bimana ba album kaka les pas de pesinga chance na tout le monde mais tu yoka trop donc na uti dana ba monde wana ya yoka et après là na moni ke makambango bon
et comme on est un peu compliqué petit na biso pas mike ba comme ba DJ moi sentiment et comme ko ta bango na moni ke ko finana na bango e ko sala mo mabe pour ba petit mususu wa ndoza biloko lokoso moni ya ko ikao et ça la fo et bandu musanga ya mabe donc ya on a bagité savoir na nga oyo na kende ko bonzela yango les padres Jésus de Nias na bonzela ki mbeka ya musala na ngai et azu yango ye ba chango ligolo ya konya bonzela yango nzambe ba africain ba sepeli ba habité c'est lui les soldats qu'on cherchait depuis longtemps donc soldats na bango ye donc naza pena fruit créé par Yemoro Jésus de Nias donc à part ba vie na ngai ba ki DJ na baro sala donc na ndenge musique bénédiction na pas Yemei maître de maître. Est-ce que Dupidi aujourd'hui, il y a comme il y a 9 des défenseurs dans l'équipe, hein? Naza 9, mais non, ça la paix, naza paix meilleur casser. Dis ça. Naza dit. Quand on a fait la foot stage, je crois 5 ou 10 ou 9. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans un concert encore, dans une grande salle, il y a spectacle. Tubidi ba pêche au micro c'est peli sabat bazolanda. Est-ce que vous êtes sûr que l'on la ba cri, il y a ba animateur nyo sur makasi ba leka avant yo? Bon, l'animateur, tout le cas avant au Bakenda, depuis 2018, style déjà, œuvre où les padres à promouvoir dans quatre orchestres au Bango, Babakisaki, savoir na Bango, ils ont œuvre Jet Set. Et les lots, ils ont référence, il y a Babylon Nabiso, Tourbeta Yango, Ndenge Zalaka. Puis, beaucoup de défauts, beaucoup de teki. Place un tel wana tellement za ressources animateur batikala wana bakuraso sala ngote nga zaluwa moto na kundaka mabulu meka no moko non to beta masolo ro ke loko ba concert na biso ezebele to ta beta dernièrement na même link na boire na kunzardo to boire une boîte noire na boire une Blaise créateur 4 minutes à seben facilité y to boire une là dans la pavement soleil ya boire ki biloko na ye ngana sala ki biloko ya bato bazate l'air Blaise créateur a boire ki ba facilité ngana sala ki biloko bato bazate donc et ngolo baké nazo zomusa na considération yango au moni lelo le padre azo considérer ngai tant que vrai soldat na ye parce que dans le barango depuis Karaké faire gola lengela qui venir les lois comme les padres tata toi ça qui dit là obile ko biso seko allez pesa merci na mola qui signon soit la qui ça nga yango na mo pesa ce qu'on a public na ye pour pas se retrouver donc le rezate attends on ça va depuis dit to que na yo non ça tout on a paiement on a au chameau au cheval on a une énergie chameau souffle à cheval donc maîtriser bien ba crignon sa wenge parce qu'aujourd'hui tout le monde a jet set ça tout le monde a payé à wenge maison mère ouais donc ça nous a pas obligé à maîtriser moi ba criper ya ba grand ou ba travailler avant yo na wenge aujourd'hui personne se retrouver dans moi concert moko ba ngi pe ki wenge akala parce que na nzembo oyo na générique oyo na occupé moi ba cri mususu akala. C'est ça, il y a le Pentagone, les padres Salaïka pour moni tout ça la fin de l'année malgré conjoncture actuelle, les appels à Batmususu, Bazana Moli Kemba, Misubi Bao Sepela, mais Bisso plus total à non bon côté, total à souffle de vie au Nzambe à Zopesa Bisso parce que Bele Batigal n'a pas janvier, février, mars, avril, Kunda qui bango déjà, mais Nzamba Bateli Bisso Bamsuso, et Bele Peba Koufa qui on a Bazabe n'a pas bon collègue Babisso. Menzamba atali bozui na bango te atali ba niveau ba classe na bango ya vite mais atiki biso vivant donc nazarada na sengo ya rozala kaka vivant boye ya vivre ba réalité o bazo vivre lelo ke bantu ba souffrir toujours fiakola bango ba musu ba seka bango mais total mais tu vois dans la vie maman c'est comme la biso eza maman Nzambe Nzambe ndé mutakoma yango donc nyonso lelo et osala m'appelle lelo Dupidi a omi ko s'imposer lelo na animation Congo parce que azomona ke moto azate et ça parce que Nzambe aloba ki faut to koma na temps oyo ba mususu ba okotsa négligence ba mususu ba roya avec conscience professionnelle pe ba ko regagner mboka donc ndé na mitu mboka comme na maboko ya mutu moko ngai na meli fongola et c'est linango Dupidi na monde d'animation, tout le monde de musique, chaque artiste a une empreinte manquante qui fait en sorte que les fanatiques ne reconnaissent très facilement. Mais aujourd'hui, tout le monde est Dupidi, deux fois toujours le Bill Clinton, deux fois toujours le Bercy Moana.
eloko nini ya sika oyo romema peut-être na animation oyo ezasomta yo kango ba 8 open eza dupidi bamusuku baokanga mpe loka somono ve na biso baokanga loka juna mombafu baokanga loka bango nyonso kotangela ngaka 2 personnes mo boye te depo kanga mena bango bosani baanimateur mosusu comprendre obosana bango te parce que avant bamakitonche baya bajuna mombafu basaka daya bamakambo malgré yaki na vana ndenga mpe na ye na mopepe boye na oningisa banzete tu na okweyisa eza normal comprendre misusu mpe bakoya apres nga bakolanda mpe idéologie adupidi mpe yaka na batechnique akoyemba na bafrançais na lingala ntina kokóma mpe na anglais espagnol balangi tu na koyemba kuna balangila donc eza baidéologie na nga comprendre baidéologie na nga ke na obwaka cri moko boye badj bazala mpe na facilité osala badécalé toyebi te avant soki so oyemba mwa décalé moko quelque part non na s'entraînant eza musique eza musique nde yango musique nde yango parce que oyebisanga depuis ba DJ babando bina Kinshasa so mona DJ mo abeti concert à terre ya 1500 francs ba DJ ba embaka nanu te bazali ya 1500 même koleka ah ça va soki ba Samarinho OK d'accord ba DJ Abdul ba DJ Virus bazebele forcé eza mabete soki bazo sala bongo ba considérer comme musala ils ont m'abêté. En toute fois, tu comparer le sous na bangote parce que y a ceux qui me montrent dans comme pena musicien aujourd'hui bah on dit bon on crie non bah mixant on a pas boîte. Ouais, si. Ils ont par rapport à état d'esprit et lelo na comprenait que vraie place n'angeza qui na rata li boulot ya munen. Monde dans coquin on te ko bima pe pour ça DJ remarquable pays na Congo c'est pas facile hein. Ya on a lobité cause DJ remarquable et belé pe lelo to moment na bango ba tikali na kombo ki DJ wana. Qui va barrer au bêta, mais ceux qui n'ont pas boîte, c'est bien, bah comment on va MC. Vous comprenez? Ok, na boîte c'est beau, mon qui DJ Touch ndazo bêta, DJ Mbeli ndazo bêta, même sous soit boire à boire na banque ba mabanga, pour mixer boy comme moi passi. Et mais atika na caché wana qui DJ Intel. Comprendre parce que na musique comme ça na DJ Amarula, il est déjà balikolo, bala banane kala ti lelo actualité. Donc, ça la paix, valeur, paix, il y a des comme il y a des DJ, et au ça va payer courage, forcer, des botans, il y a des comme et ça m'a bêté, ça a toujours effort, surtout pour la culture congolaise, et au facilité biso, marambébélé pour la lobby culture, na biso ça fort, parce que Côte d'Ivoire, qu'on a sur le bien, ils ont un DJ Moutou, ça la ramakambu, mais les lots, ivoirien, source n'a pas inspiration, ils ont Congo, mais DJ Moussou, source n'a pas inspiration, ils ont Côte d'Ivoire. Or, ça n'a pas un pays à Makambo. Il faut que c'est un peu battre rétroviseur quoi. Voilà, merci beaucoup Dupidi. Tous on a au moins Moukena par hasard. Lelo cri à Liboso ezala qui cri à Liboso ba te belé ba découvrir qui Dupidi ezala qui na par hasard. Aujourd'hui tomoni okoyoka eloko. Mais ça la bien peu sur zongi sous moi sima bato bayoka yo un peu moins kala. On va découvrir le ba comprendre peut-être cri moro ba yo kaka me ba kanga elongino bien te mutasala pena cri wana na par hasard yeyo o sepel ça ba ndiko bazolanda biso ouais na par hasard na embaka ale binangolo kola le padre nsenga moboko na kafuenda bon yo Dieu nous a créé elengi ekobwe yezali sumu je suis pas un bolossé ici c'est ma cité oh c'est moi qui fais la loi elengi donc c'est moi le roi je suis pas un bolossé ici c'est ma cité oh maman yeah marka use damba Nicolas Nadrum mabuma base o latina yo bien eloko sobo mbawu eloko wana na kana par hasard ba bayoka ngona tikaka likolo mais le bayo vanda ngai mba piste ba réalité mais sinon cri wana ya bloquer le keto eza cri ya fali na le téléphone bino ni bozwaka boyembi ngo susu na générique na bino par hasard mena nini 2020 hein na ba février hein qui on générique on le ba mena nini 2020 na mois bino bato ba plage bino obi kala mingi te ngai kanda na zana ngoleki makasi ya sikoyo koma oyibi œuvre na biso moko boye ba golo ba attaquer yo menga sona kuteno na nzana brosser yo koma bongo parce que dictature na moni fait comme okende siko na ba chemin tout parce que mokolo lo roye bana souté
kolelo roi bana sauté biso bimisi na février mais on peut un exemple mo boya batu babimisaki l'air corona ezo sila po babangaki corona remela bango mais biso par hasard ozo beta lisoro nango eza par hasard ebimaki na moment ya ba confinement toza na bandaku ba kota bar te longe bar ba kota te ba hôtel kutu donc même moi si nous on a parlé de distance à 1 mètre ya makasi et biso to bimisaki na moment wana mais batu baza na par hasard na mutu tellement ba monaki par hasard na ndenge ya ba confinement confinement ambré biso corona ba bia to iba mutu na bangwana to iba cri na bangwana to sabwe malgré bo sala ki bongo bo ba ke bo salika publicité na biso tellement to engagea bango te ba milu ki sara musala makasi bo sala na bino baza ba journalier na biso ba futa ma par ki moyibi do so yibi ba futi so ba bongo ça va j'ai mboko boko kango te eza pasi makasi singa wana na chaîne na lokolo wana bo comprendre ngole to ko ma février nde bo comprendre ezaki nde boye ba générique musupe beta il faut pesa on temps battre mais bat musupe ne ezalaka instantané hein et bimi pena lelo pas akangi on oublie batunion so siko esile lina bango nde hélicoptère te hélicoptère bango bato batunde o pena ke ya tokolo banini eloko pe mipasuki kanga mutema bango bazaka bongo donc ndeza wana na mupepe moko boye c'est comme si donc Michael Jackson da sekui mais ekiteli na bino atterrissage wana eza mabe donc so boye koli kokita na parachute te bokeba biso tokima na bambango te ba générique to ebima na mboka oyo soko bandi olanda pona kopesa ba détail ba générique ebele to banomona kake bayiba faire rigoler lo mobo donc voilà toza awa toza nde boulot po ba mélomane ya la bonne musique ba sepela na sepela ça vient na ngai Janisi Tantunga mputu banga muchuri pona sepela ça lever Leombo mana Autriche pona sepelisa groupe point chaud mobimba ya mboka FGO donc makamu nyonso oyo esala malelo ezana ngaka bana wenge nde basala makambo oka ba cri ebele ya wenge koboka na album ebele awa po wenge nde makambo mutabandi makambo ya kozongisa ba cri lelo na banzembu ya wenge ba cri nyonso eza maestro Fabregas na mumpe soki bino pena bokoma ozongisa bakri wana na komo mwana neti bosinspire na Fabregas lea nazoloba ke Fabregas aza mwana ya wenge comprendre ndaza mwana wenge aza bokoti kuna ba polémique oyo te parce que yenda lobi ki aza na mumpe botika ina ki mumpe na ya vanda na ya sa maram na ye et alors bitumba oyo ya lingango sute na lobi na ka po bat muso yo mwana neti bino nde bo bandi ba robosana ke mumpe nde bimaki liboso peut-être bino bo Hollanda ka exemple na si na ina lobelo moko tobeta ba concert ya lipanda le padre Emba ba interprétation ya ba mikolo o tilelo ba musicien moko te na Kinshasa ba sala ngo ba bangaka tobeta concert lipanda le padre Emba ba tabule ya Emba ba prêtre o mutu moko te lelo a otikalaka ko sala ba bangaka po mingongo ezate baza ba musicien musu baza na Kinshasa ba musicien studio parce que biso to utina ba monde moko boye ya musique virtuelle tout le monde est belé ba lelo na ba autotune ba tie bango ba effet mo na ba voix po ça va voix na bango c'est comme si il y a quand même un concert oyo kasiko ba biloko ba no sala comme ka ba yango ni yango ekoti donc on comprend c'est qu'est-ce qui se passe mais biso eza ke ndule leto yemba na nya pesa nga babeki o sentir bien que non musique auto kaki na studio donc to yoka live même na ba seben o ka benaka dupidi bena rage wana za na studio yango ka yaka na ngoti na podium mais moi nous on est comme ça donc pour y jet set il faut meka copier non mukolo orchestre na muki na compétence et là euro qui oza na forcément boye makambu au baxelo o ezozanga mais sinon soto bito tala bien bino mo pe batu ya jet set pour kana te ba animateur tomoni Blaise créateur Safricas bino mo boyo kana te apparemment na kati ya mouvement bino nyonso bozawa na mais bozara pe na mo ba guerre d'esprit c'est dû à quoi je suis Garcia la baby de Dallas
ayebi makambo nga na mibwaki ka dupidi ya mboka ngai ba futilité na kota raté nga za dictateur ya ba animateur, c'est moi qui impose la loi. Oui, nga na biboye nga na impose rande loi que on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Na tena concert et c'est un désordre d'été, tu boire à DD, tu boire à 3-3, j'ai des 4-4 tonnes de nini. Moi je suis comme ça. Que ça soit mambo ya banini oyo zolo bana nga ça me concerne pas. Nga eloko yo tala ngai mingi o nazo tala plus eza musala na sa musala ngai aboni uniforme pour batu ba se retrouver, batu ba se pela. Donc si on a comme côté ba futilité qui na mi laksa ki ngai nde na za boy. Là na ba ki na za dictateur ingo ba ki là na ba ki c'est moi qui fais la loi, ba comprendre mon album to beta. Voilà, merci beaucoup Dupidi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Grand merci à toi, Gigas, depuis les États-Unis. Madame la bancaire Tania Matadika, je t'embrasse, gros bisous à toi. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Nantes Tungi Tungi. Madame Juker, Annie Moussouloukou. Grand merci à mes lady boss Puchou Mangaya, pourquoi pas à tonton Bandalom invisible de la nation. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Dupidi, moi ba dédicace, mot de la fin. Nabatnyo so barolandayo, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de toi? Vraiment on a sengi bango numéro de téléphone pour nous sur un besoin contact. Ouais, surtout il faut un numéro nanga isa plus 243 de tout le patron Costa Couleur. Et 89 20 48 789 89 20 48 789. Vraiment naza satisfait. D'abord on a accueil, deuxième accueil chaleureux au Bayambinga avec chaleur et osaranaté partout dans le monde. Ekoti. Donc merci na bagoloa na ba mourir tout à la bonne musique. Vraiment bagoloa na ensenga bino le moro to la mugai susu to s'activer sous makasi parce que défi à des albums na biso o manzela moko. Les alibosso et la biso vraiment il faut tout tellement parce que bisonde tout ça va mener DG parce que là bazo comparer l'album na single il faut comprendre que binonde boza makambo vraiment coup de chapeau YouTube on est là la tête ba abonné ba maxama isusu na chaîne ya Mokonzi makambo kende kitoko et na pesi merci mingi na Jésus de Nuance Palzuri à papa na Parker le padre Nika Boronina papa na Colline et nabatu nyonso o balingaka biso joueur na bango na terrain les boss Kovo Mambweni 5 étoiles Tyson Kanza Vincent Mangala Yaya donc Prodige Joe na ba Switzerland kuna les boss Dieudonné Saloumou Freddy Lionze ya maman Natacha papa na Janelli Papi Sapo chef de ville Trésor Lomboto papa social Charlie Lapage à la bourse européenne Joël Yoke Jolas Gino Makanda, les tout-puissants, Balobi, Serge KBG, la bière, Nazoli Laraka, donc Laskoni Mbunza et Yannick Kayenga, la monnaie invisible, Nanenga Mikilikuna, Balobi, Paris tombé, Belgique tombé, Cascacere Poison, de Chine Yinda, Carlo Makenda, Doudou Kamalandwa, Mena Kamalandwa, on va vie au Basutenarangai et coup de chapeau na félicitations na équipe nyonso ba travail qui pona okoke loko ba Marc House Damba ba Nicolas Wagadugu ba Mabuma Base ba Emena Mbonda ba Mikombe na Nzenze ba animateur na biso et puis merci na Jésus de Nuance pour na ba chance na ba opportunité na ba bimagique azo pesanga na tchaba ngo po ba chobo ba zo zwa o dona habité donc matro donc ils ont ça la bien ba fanatique ba se retrouver makasi ba voir na barrage ba ro lugezongi susu donc c'est que album ils ont eu ba surprise belé parce que tout no na ba grand ba c'est le scram donc no na ba vie pena donc c'est featuring yango featuring oyo olingako boya yango bana wenge c'est ça ka featuring po ba baza ba monsieur jet set bana wenge oza clan wenge ne tombera jamais wenge ko tomber te biso tozate o batu ya village kingani toke ko beta na village kingani biso eza bongo te bana ya wenge to benga pe des pliques pomba les padres bengi petit na ba ku dana featuring petit na yaka oza mona wenge oza pe respect oza maele oza soda bat balinga ko mingi vanda a yemba zwanze monayo salama ramnayo to yemba nayo isali makambo donc tozane na souci wenge ezala wenge esila te ezala ga wenge parce que ba kulutu ba koko na biso voilà ba koko nanga
ba Noël Ngama de la Forêt wala ba Koko ba Jibem Piana ba nani ba Koko nanga ba tiki wenge na maboko ya le padre. Donc na minute oyo gouverneur azo sala makambo na ye, président azo sala makambo na ye, azo bungisa chemin mututu a se retrouver na lipa na ye. So ka bengi bandeko na ye ba sala makambo entre bango. Et ça peut m'abêter. Mais featuring inde akozwa mwana batu koya koyembisa ye wana to bon on est tous boya donc na pesi mbote na Bert Bosolo star qui donc on est vraiment ensemble bana Luanda na Ojaenda bangolais tout donc Gelor ba massa na biso ya Angola bolembate na moneda ba banderole na ba affiche donc mambozo kenango bien voilà. Merci beaucoup Doupidi, merci Nandingo accordé biso Tonayo. Merci beaucoup à tous nos abonnés de cleboa.com. Pratiquement arrivé à la fin, continuez de vous abonner, de commenter et surtout n'oubliez jamais de liker toutes nos vidéos. Herman Emporio, garçon slim, je te salue, grand merci. Aya Baleki, Aidi Akimbe, gros bisous à toi, grand merci. À Madame du Cœur, un grand merci à tous nos abonnés. Tania Matadika, Madame la bancaire, un gros bisou à toi. Grand merci à tous nos abonnés. Nous sommes arrivés à la fin. Continuez de vous abonner, de partager. Nestor Loukoussa, le ministrable depuis le Canada, je te salue. Continuez de vous abonner, de commenter et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos. Restez branchés sur cleboa.com. On se retrouve au prochain numéro. Je vous embrasse. Bye bye.